Sister Fox eza ya ngai eza ya motu nyonso surtout ope bazokamba kuna baza bato même na musika na koki pe basali filme na ko tourner et kuna même pende na makisa ça na ko tourner na bango eza ensemble quoi na ko kenete masona déranger bango no yo longwa kuna ngala za non o bazokamba pe baza bato mais eza groupe nanga na ko tika ngote na za pembe na bango na ba conseil il s'agit tournage na ko tourner atira ke poison ngo meme na kufa déjà c'est là qui est déjà pour les mardi wana za qui na tournage na ko zonga bana moko akwei ndenge meme na kufa ko kompwa mobala momote abenga ngabi ezo za ba mna za kolala yo tite ta force akufi dote mina ebité salenga passe temps sur le téléphone asima quand téléphone quoi qui dit ça les panzana qui ça la qui passe tout ça la nini ndeti na otambola bona eblange lokote na ke na le nazo tambola na ngai par après tanzo senti ba malaise et umeli tabaka contrôle nous en poisson déjà et umelele na ninga zo ba traitement bon et là de ce côté déjà côté na katele yango meme na kufa ta na film na ye wana na ko kolbateo ba benga radel to sala loko ya deme ki monokene donc maile nduka bozoba to sala ngona ba pauvre nani Jani bazala ba po baza ba la richesse ba lindalala to sala belé to tournango ba vie de loin to tournango bon na yebite mutu azala mutu ya sepela ka benga na nzonzingi na ye ezate eza ba koteri non mutu entel loko kepe na kisasa bi yaka na nzonzingi na po asepeli nde amona ndongo jouaka ok